pour na notre père boula nanga penza malam nazosenga avec beaucoup de respect soki mama Bellevue akopusana kotosambela mpona ye aotelema awa bandeko mpe ekipe mobima Bellevue TV tokoyamba bino sika ozasobokoti nga na miyima mimi awa kabomo ifale pa fabofantse libanda na famille nyonso bato ya désordre bazanga te na famille artistique na biso na Congo moto ya désordre parmi bango eza mama malamu neza kwa lukani makambo na bato te matumbula bato na ndenge malamu yango tolinga ye bandeko nyonso ekipe mobimba bakotelema aza mpe na badescendant na ye bato basutenaka ye patya mobulu baza luka badécor nakosa loka azobala ta logique akofa eve église na bango kali bamona makaka logique nzambe apambola bino mingi baekipe mwa Bellevue TV tolingi bino mingi kola pambola bino merci beaucoup ofanda bino nyonso tolingi bino mingi dembo na église na bino charisme nzambe apambola bino bien message oyo na ina loba elokwa mosala nzambe oyo nazala mpona bato nyonso mama Bellevue tant tolonge na baproduction ya baproducteur ya minene oyo tokotanga bakombo te mpo tokozangisa bato mosusu toyaki kosuka na baproduction ya papa na biso major Bisaditi oyo mama Bellevue akomaki kokoma bapiese na papa major bien aimé soko opesi temple na mama nzambe abenga oyo na temple te obanda konte mabonza ngai pasteur ya église oyo omonanga lokola fou mais eza badiscipline so otuninga offrande église oyo ezala combien natombo loboko Christ azoyo nayebi nanga te natomboli mpenza loboko na kombo ya Yesu masiya ya Nazareti liboso etumbelo naza mauvais gérant te nasala option commerciale et administrative je sais comment gérer nagéraka bato na bafere nanga privé nagéraka mais na église soko otuninga offrande ya église oyo ezala combien na culte natombo loboko devant Yesu masiya ya Nazareti asala nga ngolu nayebi te tozwaka rapport ya finance na comité de l'église po makambo nasalela nzambe so nzambe apesi nga bato bakende kointoxike comité de l'église te baloba bino pasteur na bino tala ndenge azolia mbongo église te bango mo bakoyebi kende mbongo église toyoka rapport nango biso nyonso e liboso na nzambe bafinancier baza bana oyo nga na encadré mais aucun jour nabenga ta na privé pesanga 1000 francs nasala yango te maladi nanga bana libota nanga location ndako bango baboyaka te me nzambe baloba nanga na tindi yo mpona mbongo te yango nazo kointerpele bafrère na baseur ya église il faut kosala mosala mpo osalela nzambe bien donc nde bomoninga awa so tolobi amen ndenge nayelaki nde na okende mais offrande etikali ntango mosusu mpe osungaki bato moko mpe na kati église donc naza na droit ya eloko te même pas 1000 francs awa naa na droit nango te soki nalie mbongo église ndenge dadi kaka olia lelo donc offrande du prophète bakaniseli offrande du prophète tosenga yango mpe te mpo bayekoli mpe mpa nanga ndenge wana ntango mosusu bakolandisela biso la mosu après 2 jours eye ozwa mpe foni te bafinancie me nateyaki offrande te donc ndenge naa boye naa na droit te ata ya 1000 francs donc là maintenant j'insiste nazoloba par rapport makambo nazoloba mpona mama Bellevue alors tant tolonge mpa bamajor Bisadili bandeko bamoni production ebebi nzambe baboyaki théâtre kufa baproducteur babimi ebele bandeko basi na mibali bakosala baproduction tozo koencourage mpe bango mpo bazosunga biso tovivre mais totikali plus baoyo bakosala baproduction presque chaque biaya même bathéâtre ya poto bamontere baza wana bayebi bandeko tomi toisa to bando osala jamais chaque jour mais lelo production chaque jour ndeko Bellevue na ndeko Sila mama Sila na mama Bellevue bazosala baproduction aujourd'hui chaque jour okoti na SB omona na SB omona bathéâtre ya mama Sila chaque jour oke na théâtre ya mama Bellevue omona na Bellevue TV chaque jour ata baproducteur ya mini batika kosala baproduction ya bongo te chaque jour boproduire ezalaki facilité nayebisa bana notre père bozalaka na famille libota bamosusu mpe boza bato oyo boza na kati ya Abakuk bana notre père to
kozala na concurrence loyale. Nga naza muta mama Sila, naza pe muta mama Belvi. Mo naza pasteur, je suis humilié. Naza mutu ya moko te kati na bango, naza ya bango mibale. So na lobi mama Sila oyoka, na lobi mama Belvi aoyoka, pe nana ba respect. So na ke ko tourner na umela raté pour ne pas que na kuta ba mobula ba mama mimi na kati wana. Ya bakabo. Ba désordre na kati. Na tourner na silisi na keiba liberanga mbango ba futinga mbala mona ye. Nazo enveloppe nanga ba futa nga mbongo nanga o esepesa mutema na ebite so epete ko nazo mbongo ndenge wana na ebite. Poso na lobita mzo wana kotuna na ebite mena yebaki nazo koleka bango kuna pe pasteur. Nazo mbongo bien ata na Belviti bata ba masina nazo oya ya kilo nanga. Est-ce qu'il y a la cause? Boyo yebite lobi na cause tende. Bien. Alors, tout ça la bango o ba bengi concurrence loyale. Pour permettre misala na bango ezala toujours makasi. Soki concurrence ezate musala pe matarati. Nakutana mama Sila zo ebisanga lobi marraine na ngai mama Belvi. Tozala na mort mama Sila lobi na ngabongo. Donc bana na ngai notre père. Na bondeli bino lokwa musala nzambe to sunga bango bazala na concurrence loyale. Po misala emata. Ekozala malamu mingi. Na insiste na bana notre père. Ba mususu kozala ba abaku. Nzama pambola binomi ba mususu bozalaka famille libota nzama pambola binomi bozaba na notre père. Nayoka mabete moko alobi pona mama Sila, nayoka mabe moko talobi pona mama Belvi bazaba ndeko. Concurrence loyale et continuer pour ba matana musala. Na insister penza. Ndebo moninga ao. So mama Sila benga na kena tourner. Afutinga mbongo na ngo ekoki pona mama Belvi benga na kena tourner afutinga mbongo ekoki pona nga. Donc c'est-à-dire baza très importante pour bazo contribuer na réussite ya vie ya tata na bino. Tika ndeko nyonso yo apambola bango nzambe oyo asala likolo na se Yesu Masiya Nazareth apambola pe bino. Mama Belvi les anniversaire na ye ayaki na équipe ne mobima en titre de reconnaissance et pas ya nzambe poto bondela na tina na ye. Nazomona na Biblia mko mususu Job azoloba elakeli mabe mukolo na botama. Ezala modi mukolo mama nanga lobaki na zwi semi ya mwana oyo alobi mukolo wana elakela mama be. Mais je crois bandeko na biso mbotama na bango ezalaki lipamboli mpona biso to eza lipamboli. Soki bango bazalaki te mais les productions peut-être pe komi ya pasi po baproducteur bazali su te na bamakambo oyo mais nzambe azosimba bango po biso to vivre. Comme hier j'étais au tournage likolo toleka na silisi bapesi nga enveloppe na ye na continuer makamusu ya vie. Alors naissance à moi soyo loko les anniversaires na ye eza lipamboli mpona biso. Soka bota marate nga tata na ota musu 300 ta musu 200 quand on a lobi bo ezate bapiaki 300 na des ngai mimi nazwaka 50 na lobi bongo te Maria oyoki nga po bato bafuta nga baza wana basilvi bango bafuta nga bayebiso na ye ata na banino na musala te bopia na mbongo na nga na makaka kufa na mbumane na aya remi to sambela pona ye mama ko fuka ma s'il vous plaît église to bondela pona mwasi to lo bana nzambe ina ne oy baksami na vina ye epese su epesa ye crainte ya nzambe epesa ye obéissance na liloba na nzambe epesa ye sagesse pe mayela kokoma ba film éducative ba film eko instruire mabota ba film eko sunga ba foyer eko sunga ba couple ba film eko tonga bomo ya bato nzambe inspiré ye mena zoni malo sambo zo sala nzambe koyoka nzambe kote na destinée ya vie na ye ko andi anniversaire na ye akene ko bina dinate ata ko sepela Bible lui
Esther Yembe akosala mwana soso attend les cris de mon cœur nakotalela se yo mama Belle-Fille demande na yo maman Esther apesango officiellement mpona bana famille libota mobima lokola ndeko Tomi ndeko Gelor baza wana ndeko batechnicien topesango officiellement donc mama sali flash ya banzembo nyonso bosengi ye bana notre père bana ya famille libota Belle-Vie TV banzembo nyonso mama Esther apesango officiellement epai ya mama Belle-Vie kosa flash wana so boche flash tokabeli bino papa tokabeli bino flash merci wana komazoso notre père, ni nous, ici, la fanatique.
pendant que pasteur afa azosambela